sa papa nangai kumanyo soyanga bebe oh bebe oh c'est moi pour la vie bebe oh bebe oh kumanyo soyanga maman na âge ko tika na biso bana to ke teke pour mbala tiezi ko na quartier to ko tombola elongi to tala nani nungi pisa ka passe na âge ya maman na zemi na âge maman skolo bani to sande ukina kana manga personal Mama, quand tu as agent, bébé a zali qui n'a pas musika, a zali dans la libala. Nga kufanya za nanda kuna ngamena unazwi na libala tenga yo na fandi. Na bana ko nyoko wana bitinda ba manga ba tondolo ba bitabi na moi ngai. Pona osome mama na ngaza na zeli. Sebo nina sala na kanga. Na bengi docteur na chambre ya bana ba yebate. Sala nga kirtage lo. Abi age za baris. Sebo na sali. Comment maman to tika yo? Maman na age na kirtage oyebi pe ndeba lobango. Kirtage ba salo na chambre. Donc bosala ngo hôpital na ba chambre ndebo sala ngo. Oh, abi na chambre. Elongo ete seke dejo longo le belé. Maman eto to tika yo. Makele na zoka ko na soso na bote na nani te. Wa. Makele bo sala ko soso moto ko bota na mpaka. Kutika na banda kimia. Mama kasi yo boss ofanda wat kana zim awa. Hoe is dat kuna bino? Papa. Il faut. Mama. So onda kwa papa na zaviva. Kasi mama kinka pa mbala ngaza na wapi kasi. Pisa so ta adresse na yesu moto kina to mona kata papa ngo ya biso to yeba ke koloze mama biso ye. Est-ce que ça moi na nem sisa? Oza bon mutamina na peta kina nani. Mama za mbali mususu. Na zulewa. Ka ye. Mais ça audacieux ku garçon. C'est courageux. Porque garçon nga banga ni makambo te. Mama mukulu babangi ko akata somo te tia kumna niveau cha ezeli. Mama baninga oteli ezeli, c'est encouragé. Non, ça n'est boklo noni. Maman ça na zi. Mama baninga pe mutia mabe. Mama baninga uzipo oteli mama baninga zemi. Donc que maman nazali mukolo makasi nga nazanga mwa mukeme tu comme na niveau bona ka pa bisa mutema parce que baba yuma baba eloko te bo moni bizengi oh bobana ko pekisa ngata makam na sali bino bazo baba na donc alongo na ko pekisa ke na balabala ko sambusa yo kata ke bilamba bite na ke na prise suka na meme kana word mbala moko na chaise mina sente da garçon na nzamba limbisa na nyoso osala nzamba limbisa e problème ezate il ko mona komi yanki azi mama na biso amukolo ba teli biso ezemi problème ezate problème ezate e mutaza yanki mama obike ba ajo ba zemi za ba grossesse moko a risque obota kizengi kipia tu donc nazo mate ko bota nani mama nega ka ba ka photo ke ko soka na docteur na balandela ke chaque mois fois da kinda ba rendez-vous azi moko ba grossesse moko a risque na ba ajo mama mutia usala biso nete lo ni na balabala kasi fana kana ndako mano libanda te mama to likula ta mwa musala mwa bo po so na balabala mama abi basute na banda kana po ndimo vizeme kumva mama kumloka mwana mwa mukibwa oyo kipenza mama usubenga ke deja est-ce que ebi kwa na kasi mama olingi isu yete oboye asa ukora ke so bien que déjà maman il faut kutika na bana kimia maman kasi tout ça ayeba il faut ayeba kasi il faut ayeba akumda akoma papa na za bien tetika na bana mama kombo nena obimana ba joueur so ya bakambo lo baka ya ngoto yeba Chancel mbemba ata pena mwasi na boya ki so da ziba lo to pachela mutu tamzu ya makambo to ata nani wa chira biso bi Silas au Silas au zelo kwa
Mais garçon za motema bito. Garçon za motema mabe hein. Moi mbana za motema ma avrendo ki mama baninga na ajo. Tu vas comme na niveau ba dire bangi kota. Hier eloko bomi nzembo afere. Tindika okozwa mwana tina chambre azo solola. Asala kinde ye. Mwambui na ebite fere to sala. Na mama bina mwambui na chambre. Mwambui tindika nati. Oh maman et puis na liputa. Même faire moko aza étonné. Na genre bato babine le mwambui. Même faire moko okama. Temenga na sala tout na kuta na papa Hervé. En tout cas na kota na groupe na biso ba golwa na oloba. Papa Hervé loko asali a détruit famille na biso. Tindika na sala mama biso. Mama tindiki ti azuizem na ajo. Azuizem tazui mwana. Tindika ozwa mwana. Yango tindiki azui na. Kasaba ko mama na banaka na zemiti. Yango wanati. Melo papa. Omoni nyonso pe kaka yo mto yaka na nzembo ana mwambui awa. Ngana yo ka mwambui na benga mama sepela nango. Oh. Na bine mwambui c'est normal basali nzembo comme na niveau mama na âge ne yona ke sepela mwambui. Soko yaka na ngote nde makambo nyonso ezate. Tenga muna kene ko cha ezemi kasi. Balukela ngapa muna yanga muna za golwa zinga muna yaka na nzembo. Balukela ngati. Ngana lo ndu sote bana kuta na papa Hervé na biseke soko longwa ne nzembo ngalongola ona dina alongola ne ngoti. Nzembo bata biseli ba mbona seli ya générique na propre na après. Esa bien test no ti boya dega risque lo so mama akufi. Lo so mama akufi. Ika ba risque. So lo mama akufi. Ali kamba ba goloise te ya. Ba warrior ba mama ba warrior ba bina mede na ba komona te. Ba tomboli molangi bangwana pe ba bina mede ba sala ba bêtise ba yaka na ba zemi na bandako na ba. Ba sala ba bêtise pe oyebite. Te olongo kotela ba golo ba sali mabebo sali nzembo e komo créer ba dégâts ba mama mbimba ba mama ba tindika ba golo te. Po yo nwa tize mai ka. Biso pe ba warrior to zaka na pour nini. Ba koko pe ba bina ba. Ba nwa tize biso ba golo te. Ko mona ba sala ba bêtise. Ngamna yaka na nzembo mwambu ya mama bisa komi na zemi. Basa ba bêtise tendeni. Oh. So eka so ke fan ponga Sonia boy pardon na longa ke ata lufuna ke fan na Sonia boy mama boy azwizemi e bi zema mukobo na edala ba kapu yoka ninga bandi ngana oluka papa Hervé ngamona ko kende kuna ti na bova ngamona ko ke ko telema kuna na zozela 5h ka l'heure azobima ke ko sa chip. Papa. Bien, maman. Non, Lucas, docteur m'a voir. Problème? Papa, problème, ils ont dit à docteur. Donc, non, Lucas. Il faut retourner là parce que les bossons là, il faut retourner là. Nous sommes munganga, sommes moi nous dans le munganga, c'est que ça malade. Non, docteur m'a voir en personne. Problème nous avons. Docteur, ça pas mon problème, moi aussi ngayo. Parce que na camo comme ça, on va prendre tes amis de quitter. Pour le comme si on a rien dans la ndako. Maman faut le dans le centre. Le centre était serré le copain sur un or bien comme ça. Pour essayer la paix comme maman le centre. Mais avant d'aller le centre, faut sur le son bail tout ça. Mais on est ce qui connaît là moi. Il y a une bande dans awa. Malade nous allons. Docteur, moni tout qui est de 14h en tout cas j'ai à santé. J'ai à santé. C'est quoi?
J'ai 5 ans, moi, c'est même dans combien de mois? J'ai 5 mois, je vais te j'ai ngai. À 5 ngati. Yo za zemi? Kasi. Non, non, vous avez ma français. J'ai assenté donc la compagnie j'ai à une personne mais assenté sur mon tour. Kasi j'ai assenté ngati. Bon de tu as docteur za pour ma français. Non, ça va. J'ai mon za combien de mois? C'est mais ça on 3 mois. Mais des exemples là pas pour ça. Donc normalement pour ça là. Donc là pas pour ça ça là neti. Et voter. Ça va voter. Ça va avortement. Donc voter nga po papa miza. Ze mundo zo mundo ngubui isa ya papa moko mais na d'autres parenthèses papa mibali. Non, la comprendre parce que c'est mes papa moko entre parenthèses papa mibali bon. Ils aiment ça nani. Pour mes amis, les amis cette balle. Mais mon bail là, moi quand même belle aux amis, azali quand mon bail mais mon bail pinza, il va boire cac. Les siko yo na ko linga bail na mo busu banda. Parce que mon bail na mo banda na, il va atteindre zimi. Surtout il atteindre zimi, il va nous que l'on peut bien. Et que l'on peut bien, mobile là pendant qu'on dit minezim. Après ndo kia moi c'est moi qui bata mikusi ndi bazalaka. Aki kufuna hapo mobile là pendant. Après mobile là ndako yo kanga siko yo na mobile là na elbanda. Bodo to kama unamtema bebe kwa. Non, continue na sura kana. Siko to yo kanga yi na mobile là elbanda ndi biengani na. Aboy abize mi opi ozongo pe pasani Joseph ti. Somba na pe wa bandana akumusa na ba gauche droite. Pe na famille tete ka ba famille mama ni kinanga tete mo samba za bata ba ku. Lolo zonga suba ko ngona zemi esimba ti. Yo mona e pano sa tamba kema se longwe na ngo. Le bandini na os ko luka moyeni na vivre. Basa lo embarquement te, basa lo héritage alors. Si comme on va me dire la base de bino, oh ya mobile ça ko yeba na te ça va passer. À comprendre. Alors pour ma loba pe landa kam. Go mobile na za ko loba oh kuna be back donc difficulté zali. Normalement ça là on a $300. Mais et on doit te moser jardin aider on te c'est 3 mois na lobi na yo 3 mois et bon raser mobile mo chango. Papa na maman ba yeta kutela bango na sololi na bango na facilité au sala toucher et puis to longoli. Mais yo siko mo ba difficulté za na kati. On peut sanga $150. Sanga $150. Wona za lianzi pa na ngai. Ki sasa mo ba yebinga docteur ma voix na docteur toucher. Biloko muke pona longola ngo donc minutes. Docteur. Moi ndi na zamboy. Zelo ko na ngosengo. Yo ndo za buzelo kwa babenga bino bane ba pompier. Lozo ya ozo sunganga. Kuna na ngoti. Ndo ndile zabo mbanga na $20. $20 kutu weli ko mtatinde lingai ndi kuna nga. Tatinde nga $20. $20? Kasi yango ndile zala nguduka. Dawe bi ke zema 3 mois na ba docteur sérieux na $20 ba ko sala ngote. Docteur bino za sérieux. Les gars ça le toucher yaka. Na banana toucher. Mwana opazo on est avant na makolo. Kota. Qu'est-ce qu'il y a? Puis là, moi, les os à la télé. Ça, c'est un peu mieux ça. Oui, petit maman, le moi qui a. Et l'eau a qui met la carte. Oui. Et les cas déjà. Et les cas, tu trouves la solution à moi. tu trouves la solution. Pour ça, vous y êtes pour un à qui m'a qui a pas en
akimaki en deuxième amonaki akokoyebisa te bokilo soni azomondeni azomondeni ka mwana na mokia na betabeta eza miso tolandeli kozala so eza ye te papa natekela ye agene po mwambui na papa na gene koloba eloko te na mwana na mpe alakisa mpe mwana ngo te bato mpe bayeba mwana ngo te mokomiso aloba nanga ake bagene deja akifa kekozwa ake koteka abe bon loko akenda na babilo nango banzela akenda uta na banzela ma ye ateka ba grossiste babilo kana na babilo na tinda na ba Dubai yana yo mama alingi koke Dubai te jour na tuni mama okenda su voyage te poani ona ke kosani Nzoka ndi bazemi. Mpenza. Nawe batena ndo bisa bakinyi. Mama biso sana zemi ya nani? Kandenga mwasuka na kuma mbimba bwena. C'est bon, eza mamba soni. Papa ta yo moko. Yuka soni ko. Ngamona okele soni nawe batesko yo kandeni. Ngana oza zemi yepese. Na maternité ngana boti epa. Sikana no makambo basi. Ko ombetu nga ombetu na ye. Mobile na ngai tala nga epe mobile. Tu parles trop. C'est bon, c'est bon, c'est bon. So you episo kana go go mas. Yo ko supporta to ka kana. Nasi go mwana ne. Tala ba ko ante. Bakdeba ko ngo chena ba page. Mamui. Sonia boy. Tu peux arrêter. On continue caté. Comme na publié te nyango ba chena. On continue caté. Allô, tonton Poussé. Oui, oncle. Bon, là, moi, avant, parce que j'ai eu une dure journée au niveau du travail et le pied ça m'a cassé. C'est depuis 19h que je suis monté. Non, c'est pas grave, vous dérangez, ratez pas. C'est pas grave. Oncle, tonton Posé, c'est pas ça. Ce n'est pas qu'on a me précipité sur l'isme, ni la mozo, ni de tout ce que tu es en train de dire. C'est même pas ça. Le problème, c'est que moi, je voulais assez que le divorce soit prononcé. J'ai accéléré parce qu'il y a des articles qui permettent à ce que l'accélération du divorce soit fait dans les normes. Il y a des articles comme ça. Alors moi, je n'ai fait qu'appliquer la loi parce que j'ai quand même des bons avocats et bon, moi j'ai rien à faire. Oncle, couper c'est là un bon et belé et ça problème té. To balaye na mbongo na makasa té et ça problème té. Tout ça je sais. Tout ça je sais. Facture na bango zaki cher zaki belé, il n'y a pas de problème. Mais ce que cette femme m'a fait, je n'ai pas pu supporter de me permettre à ce que Babinga Yeka Madame Dangala Tilé. Ça, je n'ai pas pu supporter cela. Alors, avec tout le respect, nous avons une décision, on a déjà prononcé le divorce. Là, je suis maintenant un divorcé, un célibataire. Elle fait sa vie, moi je fais ma vie. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Non, t'as là. On a déjà des narabonara trop traditionnalistes. Je ne suis pas trop coutumier. C'est d'autres appellent ça qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. So bazoum ça bazoum si so bazoum c'est de tiki na bango. Si vous avez besoin de récupérer la dot au PC pour binomo besoin, mais dites-moi, envoyez-moi la facture on a bala qui est comme ça moi je vais rembourser la dot on a pas PC par moi je rembourse moi. La seule chose moi je ne veux plus entendre parler de cette misérable femme. Pardon vraiment oncle, s'il te plaît. Donc, Nayambio, par respect de toi, parce que je t'aime beaucoup mon oncle, j'ai beaucoup d'estime et de considération pour
Mais sinon, généralement, lorsque je dors déjà, Nalinga sous téléphone, mettons à Monique Ezayo, j'ai été obligé de prendre l'appel. Mais sinon, je ne veux plus entendre parler de cette femme. Elle m'a vraiment fait du mal, elle m'a vraiment fait souffrir. Et à chaque fois, lorsque je parle d'elle, ça me fait très mal. Ça me fait très mal jusqu'aujourd'hui. Donc j'ai comme l'impression que tu as remis le couteau dans la plaie et tout. Mais vous c'est dérangé. Qu'on a d'autres, vous c'est dérangé. Si vous en avez autant besoin, moi je vais vous donner cette date. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, oncle. Comme ça on va se voir. De toute façon, tu peux passer au bureau hein, si tu veux. Tu peux passer au bureau même demain. On va en parler. On va en parler, oncle. Cette femme m'a fait très mal. Elle m'a vraiment fait souffrir. Et n'en parlons plus. Tobé t'a souillé sous l'homme. Merci. Il n'a pas volé la moto. Hein? Vous attendez des millions de fois la carte de la maison pour la maison sauter là, au Babylone sauter. Na boutique na boutique là. Na mama ke wa. Kwani? Faut que vous sauter là, tu as mon tout. Aïboni, ni mbongo. Na yeso ba robe na ba ni zeli na provision mon na ka choco na do. Bebe, nga mongo mukula baloga. Ana bengite. Ana be. Bona ni ate alagati. Sasa diloko na ana leni. Mwana ufuta. Ted, ufuta. Na bizo yoko sula bombo yoko so. Bona mozo gansanga boy. Ko bona. Ufuta ni mayuka mwana so bya. Bobo mozo. Bobana obo sana. Mama, yo kana nso. Olongona ndako libala, oyoko zela mbao. Provision oyoko zela. Ozuma teke so sopa yi. Yesu bamana ni. Nangalo na Yesu bamana yoko tona zini. Na zini ni mwana na libala, na zini yozu. Yo bongo. Biloko nyoso nana na sebe, biloko nyoso za iza yangai. Oyo yo zawo. Ndio kwa je pisi zema ngozo tambula ni libala. Ah ya kokuna yi. Kamba kulia mwana no mtu. Ogo luka bando. Bakole mkoa. Mkoa oya. Beli kubulibanda bokwani. Ko bazema kala kwa ndoko bomba kubadilina sema bazema ndeleza teza hapo. Yuna ni anani. Kwa kupea kula pende ngaso na yeye. Sio na mkozi na nani. Ko osio na. Na ita asikia. Yo bibi sana ngano ibisa yaje. Ngano tuza. Eka maji. Kana maji. Mwambu ina eroza na butiku na mwambu hii. Balali, mwambu ile lozo bina tinde. Mwambu iko. Zozanga mwambu banali, zozanga. Tindika ya koza mwana mwambu mwani ya tindika uzimwana. Mama biso. Ule bango balala na banali singa. Bona osala selo kote mwana kimizate. Bon.
sérieuse. Fille. Avant tout na mokolo azemi sala effort okutana na mari tuna ezemi oyo abota yesu eza ya nani wana so tuni ye ozongele ngai sikoyo na natanda kotuna mokolo kobota mokoyeba mokolo zemi atobombi mokolo kobota mokolo zemi akoyaka mwana otangisa yo mona mbongo bokoli na mbongo na mais ntango akolinga bala to comme président de la république tata bango oya atobie bon ngana ke boza biloko tala le bébé mama zalamu tosala biloko olia ti mobali na nga osala te mobali na nguta biso oza ndamwa quelque chose akenda mosala na ntongo azonga na koka nayebi nanga te mosala asala bayelaka kaka mbongo na mosusu bafuti mbongo ekatana mbongo babiki badole mabe bakoma kokoma wana babiki bakomibola mabiki mbongo mama mutu asala badolar ne boye soki azwi dolar to bachange nani akoma yango kaka boye mk namoni ka ba mk o pena mama oyo soki kompani kopena ndeti mama nasomoki bato taille oyo ezaka yo moko te mona eza na bato maintenant futa oyebisa esakasi ala veta atindelanga makambo ozolaki na ye lo tika provision nanga tika provision nanga olengele mama tala mwana wa ofingo kitenge oza libati ochimiki ozimwa Tina, nga nazobima moke bamaladi bazozelanga na hôpital matembelo ntango mwa pishaka mwa motsambo ezalaka mwa mai non kasi nalobi esalanga mwa mai masangu ekotaka moke soki na ye tokontinue opération zeme malembe biloko malembe elobi tika yo osala part na yo oyo osala part na yo mpo nga nde naza mpona yebi ke oyo eza part na yo mpo nga nde napiaki mbongo azemi nanga nde elongwaki tiko distrait ngati odisaka papa wani nde navandi awa naye pena libala ya zemi oyo otie nde wana eza bapense na yo soko eza bongo eza problème te wana ndenge yo lengi wana ndenge yo sepeli nango oliaka na 24 te tala safa napoko pasi keno napoko na bongo mana sala deuxième touché comme ça badi torsa ça va chérie oyeba nde motema nange ezosukanga monde eza oyeba te nazwani nango keko sava nazokanga kaka motema nde eza naokanga motema do nazokanga kaka motema nga naovivre nao te pota mosusu omona neti mwasi moko atulia ye libala naovivre nokala makanisi yaye dadi kikambala na biso nakanga kaka motema namona kaka bon neti kaka azaka yaya babiso babasi ozabi te notolukana na vie mpiko matembe aisaka mpe fe bizu balimbisaka na fingo ya koelo omumbwe okoko regrete batata ya biso so batamu bairresponsable okufi noka avant bote osomata lopangu te otika nobala na kaka mike boso osomaka ta lopango onazongi na ngati
Baby. Allô? Bonjour, oui. Tes numéros nous allons en monter là. Nous allons en monter. Ndeni, à quoi ndeni? Hôpital aura posé. À quoi est-ce que non ndeni ni kazi? Nazoya kasi ko, nazoya. Oh, aku ino nini? Wapi? Ok, c'est mais azane, aloba. C'est bon. Oh maman zana aide. Nazoya kasi naoya. On est faux docteur du monde entier. On est famille on docteur ma voix, on pose ma voix, on se fait ma voix. Vous quand on est avec 4 nga. Ibinga te. Yo bisengo siko na ma voix. Bisengo wa. Bisengo ni yo pesa. Non, papa yo. Siko obaluki. Naza faible, na bo ela simbo na nzoto. Moi na panja pa yo le kabo. Donc pesa nga $20 na nga ona pia ki yo. Sala makasi yo na sala nzoto. Osali $20 na nzoto. Osali ngani? Osali ngani yebisaka pona ekolongola nga zemi. Olongoli nga zemi tele contrat kuto bakisi nga ne zemi. Osali ngeloni. Oyisanga ke bisengo na yo ki bisengo ni. O nga na yoki. Ole kuto longola ngo ayo badi ko bakisa so zemi ngo nikolo. Bo osali ni, osali. Oya kindoki. Nazo sungwa yo kuto nazo pesa mwana vitamine. O sungwa nani? Mwana kola kitoko, akola na nzoto makasi. Yumuni obi elongo pena mona bibali balinga kabasa oba ba gynécologue bazala raison. Soki balongoli yo zemi kaka ba okufi. Yo ngana posa bomanga. Nazo sunga yo. Mwana zokola na ba condition nga nazo sepelana. Yo tinga na yaki bozaki na intention na nga. Ide no da makanisi no dokoza kipela ketendeza pena akona ngamona yo na yango miloba loboyo me pona munoko fotonga ngata lokona yebisa ke baboyi ngoba bite ne baboye boy lokona aza tolo aza mupende na zipe na mus na zikuse donc na zape na boy ko na ye awa ofele na koti no ba po pénétrer donc pénétrer bien koti na makanisi na ngane hein yo zela ope moi $20 na ngana wana opianga ngola pesa wana azakati na yo pesa na po ba etelo koza Joseph yo Joseph ta papa ya meniser mo boy yo meniser simple meniser netinga Maria na zemi na ngabo yo Joseph pour recevoir meniser na zambuso kamite za no l'aise za yo kasi ndo boneke na esprit Joseph mo ya pamba yo Joseph papa meniser yo docteur yo pour que docteur mo ngolongola zemi meniser au moins maintenant ne bimi yo comme singa pam la kamisa nini omi mona ka pena no gangita nga docteur puissant mo be docteur yo docteur yo te puissant yo boza nani na puissant omi moni siko bino le comprendre bino basi bino bolinga nene ya place na to suke le koki yo kati ouais osuki wo sala ko kenda kina wapi wo suka okay yipona yo ke wapi yo ndo zawa na pena mo ke wapi aboni bweko na kufa pona bata bena de ko na ko ke na nga uti na nga be wa azongi na nga be wa ke boy wa ata mbuti ya shimozo mona mtoto mata basoti buto azokende bazipe yo bateyo yo docteur oh boni bweko kona na bimela wana te yoki bango bazana bimela nga na mela ka pesa nga boni bendo na nga pesa nga ngo alobi na yo to vanda 4 jours après na pesa yaka wana bengi nani
Eh. Yes, yaka lelo suka zemezo longo. Na pekisoti. Alobi lelo suka zemezo longo. Na pekiso. Yaka na. Tika bona nga. Ça peut zemezo. Tika bona lo somi tika. Non, yoka chérie. Inzambe na mombalu Ndoto yeba na biso te kamba moi ya traquer ngai, mbambo na komi chérie na yo, na komi nyoso tu ya yo. Ça du domaine. Ça du domaine. Yaka zemezo longo. Quelqu'un prend quoi? Dieu prend nos penza na pète na facilité. Hey! Au bien puissant. Hein? Mais ce que nous avons appris, nous avons un cheva que on a eu. Il n'a pas motivé. Oh, il va dire non, il est là. Na motivé, on a dit si kana lela tapo na motivé. Nani? Musala désolé. Ya. Yoki? Yaka. Bibi kaza mo azoli na chérie, ah moi t'es ça solo. Eh. Ya, musu kana motivé au ka sa no no sisa ni. Ko sakana yo. La tension qui peut sauter la main qui tombe au colo, et frapper mon tournant. Et il y a un tournant sur la moelle. Baby, ce que je suis en mobile, tout quand il y a un message, je vais il y a un émotion qui est quoi. Et même mon hôpital, au côté hôpital, au quoi que la mouille à l'hôpital. Maman. Oh. Pour ça, la bonne hôtel. Nini? Inafanya libala tunabunga libala ngubali na mara dinakini. Nini kazi? Nini? Baby. What's the problem? Zemi mama zangu. Acheke mkono. Tuna mama zemi na ye awa ngana yo. Combien de fois? Baby. Amo mchana baita oh yeli sana na kwa mimi zani. Na muna yoki bangu ndakunanga. Na muna yoki bangu. Mama zo speaking kazi makambazini na ye nafuka na ukigaza zulu kwa tenseki olongo lango. Olongo ni tena olongo na zolongo te. Mama, zemi mama zanga za ya grâce. Mama buminga. Ni wazee, mikaze, biaze, bila kusuka wapi haya.